Ma Mission TV, le miroir du monde. Problème ya Félix Tshisekedi ali entouré na bato balingi ba meme na libulo bakotisaka Kabila. Nini salami na kati ya boloko ya makala e ali na colonel moko kuna babengaka Flori Kadimba. Apesi mitindo na moto moko agent ya prison babengaka ye Soso Pembe. Moto nyonso to ali na makala yebi moto ya ye kofuye ndeko mukeba etina ba intimité. Bokonzo to akina ngo ya Kabila na bokonza Félix Tshisekedi to koka ko continuer ko différencier yango te poto zo mone ndekaka na bao ba alaki na bao ba te do bazo continuer ko parrainer bo soto na mafia na kati ya mboka. Okomituno lobi eske bakonzo ya biso bali bato soki bakana ba franc-maçonnerie bakana ba rose quoi ndenge ni mondele ye moko soki ali na rose quoi ali na franc-maçonnerie na mboko ya ye makambo kendaka malamu ya biso soki bokoti na franc-maçonnerie bokoti na rose quoi bokomi na motema oyo ali ke bobaloli yango na ndenge ya sima mabe etala aka mabe tikala jamais kota bolamu boali na information ke makambo lolenge wana no basilisi yango te bozokende komema mokonza mboka pona ngai ko banda na ligne ya service à renseignement olie landela ko be biso bato opposition ko luka ko kanga biso ko sa biso boy yaki makambo boaki na badonné boy baki ke loko wana ese nini nano estilite dose na ko biso ndaki sa place o bolobi soti mouton wana ya pompage de kozulu soko yebite na se wana esika balobi estilite koma bakuzu o ba policier ba tia wana motoloko le tout puissant Albert Yuma nani akoko simba ina kata mboka ho pesa ngayebi ke soka meki na tongo na medi apele uti kuna na zamba na kinga kate leli yo ulingo sani moto yo Kabila tela biso wana na minako o basengaka na ye asigné mokoloto batie comme VPM ya te ya ITP ali moto moko fake banaye ya li pepe ilunga te pepe ilunga ali kosa mosalo Kabila tindi ye ayebika kolinga te kasa bolamu pona yo po mokili betelo maboko siko bato wana balingi ba bénéficier na 6 millions de dollars pona bino soki bayebisi biso bakokabola 6 millions na mwana nyonso tu ya Congo akozwa ta 10 fois na kati ya mbongo wana wana tokondima no avantage ya moto ya utaki na edia sadiasa uti na poto azui misolo ya ye haki deja na mboka malele mais bino boyawa bokomise ministre pona nini pobo edeye alukasa nini asomba bandako atonga ba vilo ya ye pasa nini abonga mais loko to sengi na yo yeba ke na 2023 moto yo population ko sanctionner kozala yo donc il faut fongola miso bato ba kui misolo o ba sombi ba barre de fer ya mabe pona kotonga soti mouton ya 6 pona koluka ko boma via ba kongomani onza balongole mokonza la police ya Kinshasa a sollicité libanais moko boaki na besoin loko moko libanais on a ebisa kanya malobi moi se traite pas avec l'homme na traitaka na fonction ya moto tango ali na fonction na ko traiter na yo soko longbe na bosani yo président de la République a pesi mibeko parce que Motali na vision ya lié. Hier Motali na vision et ali passer à travers premier ministre. Yo José c'est le côté le matin que ndeko Félix Tshisekedi a lobby sala boyo lobby otenga na kosala yango te. Wana ali ba faute grave. Ata ko musée de paix na tikala ko yokana na été dictateur o asalela biso mobeko likonzi na maboko. Alongo l'Assemblée nationale na Kinshasa amemi yango na Lubumbashi anoma ba député lokwa ba tchala mwana muze mutandima bango lokwa ba fait tabulé muze mutandoma bango kuna Lubumbashi ya liyote et puis tala même tant bolobi ka kay tournoi si c'est vrai abandi ko tambo tournoi pour ko renforcer ko tombola tourner na ya kay pour na parti politique ndenge ne sukika na kwa moko ya Congo santé bazo zeleba bandundu est ali wana ko tambola pe si c'est ne postula ali nelo alinelo kwa kosala te a déclaration na ye soko landi yango take moto ya ndeke kofinga na loba komi kokoma na problème na moto tala ba déclaration na 2016 Kabunda ebisa ba kongomani alobi ke soki Kabila komi 2016 ngai Kabunda na tiki politique na kokufa mokolango failo akei beni pona intérêt ya ba kongomani pona koyebisa bango ete toali ensemble na bino na etumba na paso bali koyoka o Kabila imposa pendant 18 ans ti lelo bato bali kokufa na beni problème ya est ya Congo kombo nango monsieur Kabila na monsieur Kagame na monsieur Azarias Rubewa o ya libre na Congo ali ministre actuellement pourquoi monsieur Azarias Rubewa que Katumbi alekaki awa mais bon bete que Katumbi ali na mission monsieur Kabila Katumbi akomi ko jouer zéro Kabila dingi ko panza
peuple congolais ndenga monaki bango baki na bomoko na bande ko Jean-Pierre Bemba Kabila sika alaki asepela kite yango zo mona ke PPRD bakomi ko mbela Kabila kozonga na lobaki yango pe na bandeli vomi encore Félix Tshisekedi ke Kabila donc même 2023 et tumbo to ali ko bunda parce que tu comprendre que non bitumba biso na Kabila longo na dimension moko physique comme na dimension moko spirituelle parce que tango to moni ete bilenge ba pesi bango mbongo bakaboleli bango mbongo boembela Kabila oh biso interpellé biso qui spontané qui spontané oyebi biloko na bango. Ma mission TV, le miroir du monde. Bandeko batali nasana esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino eke pona kolanda biso mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda biso tokomi na tango ya sembo ndenge tolobaka yoko sembo emission ali solo sembo emission makanisi sembo emission wapi tokutanaka pona kobeta masolo tali bongo politique pe masolo masusu matali kita ekolo. Merci na bino à travers le monde ndenge bozo na biso, merci en tout cas na fidélité pe confiance et puis merci na équipe technique ona kotanga komona bango na suka ya émission. Mais bandeko batala vana na émission boyebi ke makama mikolo yo ezali kaka rendez-vous eza c'est moko eza bongo le 30 na village Chetemba yango yo déjà ba polo yango yo boleka na canal King télévision déjà donc lelo boko leka lobby dimanche boleka hein bozwa polo eza bongo $10 boko mona de gol porter na biso à canal King boko zwa polo oyo ba invitation pe yango yo. Et si Bimi, hein, l'équipe à Maestro, l'équipe à Makoso, hein, aux invitations parce que le 30 décembre de 14h à 18h, 19h, Egoïne Mabe, l'an 1, il y a émission phare, il y a Canal qui télévision, Canal Presse, député, invitation, invitation, politique, plateau, invitation, journaliste, public, na Canal Kin, invitation, invitation, boya, bokota, entrée gratuite, donc, ils ont mbongo vous avez une invitation na yo, so vous avez besoin de polo, ou leki, ou somba polo na yo, hein, na $10, ou somba yango, et vous la bien mingi, pour boya to fêter na émission oyo, et kangi masolo, awa, nakati ya République démocratique du Congo, to bengi Canal Presse, rendez-vous le 30 décembre, na village chez Temba. Alors, bandeko batali lelo to solo la actualité bien sûr, on va essayer de passer en revue l'actualité to solo mama sot mouton. Il y a pompage to solo 200 millions chez Camine, to solo la fête y alternance. Écoutez bon 6 millions, to solo la rencontre FCC na Kinga 4, Jamaica Bundo na Chikapa et Kananga, to solo la Failo à Beni, to solo la point de presse à Muzito, to solo la Ndege Biloko et Matitalo, to solo la Maye Matali Bongo Ville professeur Kichasa pe assemblée professeur Kichasa et puis solo la na matali bongo sport bandeko batali boye ba que 20 club na mazembe bakana ko arracher ba match nul mazema arracher match nul na Luanda 20 club ezalaki na Tunisie lelo au dimanche donc motema pembe aza ko beta donc ça ko intéresser biso to ki paka politique de poto lobaka yango ngala lobaka yango ça n'engage que moi-même pour le moment c'est la politique et le sport qui intéresse le peuple quinois musique et c'est kufana yango. Alors bandeko batali lelo nazana esonga ko yamba Serge Kindomba oyo abungaki na télévision oyo bo réclamaki ye wana tozana ye na kati ya plateau ya télévision Serge Kindomba toujours na drapeau ya République démocratique du Congo Serge Kindomba toujours na bracelet na ye ebele balobi Serge Kindomba azomona na te Serge Kindomba ye wana Serge Kindomba potokota na émission d'abord na pesi ombote mbote ndeko Zulu na lingina lobelo komoko na lombango tango na yoki olobike musique ese kufa nango ko bateke musique ese kufa. Et alina ba musicien aussi ba kufa au peuple ba kongomani ba bosana bango ba exisaka liso te mais alina ba bazo sa fierté lokwa ndeko Fally Ipupa lokola moko ba icône ya musique ya Congo to tikala na Ekofi Olomide bato bazo sa fierté yango wana po tango to bi Fally Ipupa yali parce que sorti ya Fally Ipupa aboma kla wenge kufa exisaka liso te boyebi yango ba musicien mususu ba tikala bango musique ba moni simbite Nétérité Watanabe wana koma na acteur ya film pornographique azana tante à se concentrer pas mon musique simbite mais loko esakinga passe comment mokolo mokonzi ya mboka aye kosa discours babenge état de la nation na mona na kati ya sali héritier Watanabe na mituni ba question bato bakabola ka ba invitation ba lokasa wana pona kobenga bato na milulu ya modèle wana eloko nini oyo héritier Watanabe basali pona bakongomani bakoki ko bénéficier na yango soki ali makamba bo soto ya sali
oyo monani na miso ya bana mokili mobimbe moni ba image ya sali boko kende kozwa moto alolengi wana bopesi lokasa aya afandi na kati ya sale. Donc ali makambo ya soni oyo Congo oyo to alaki ko s'attendre ya changement ego ko mériter bato ba défendre Congo te bato basali makambo bo soto ba mériter te ke bazwaka ba lokasa modèle wana. Donc tozo mona yango différence ya lité entre bokonzo to aki nango ya Kabila na bokonza Félix Tshisekedi to ko continuer ko différencier yango te po tozo mona ndie kaka na ba alaki na ba ate do bazo continuer ko parrainer bo soto na mafia na kati ya mboka. Mais il y a aussi la musique, les étoiles montantes, comme Inosa Balume, Binafile, Bangope Kamalobila, Yonga Moko Musuna Kendaki, Mokole Ute Kolekana Kendaki, na yaki invité na fête moko de 19h ti 1h du matin, na yoka musique à Inosa, na yoka Robino Mundibu, na tikala koka jibem pia na tesika batika kobete na kata fête wana na tuna batonobia kaka na musique to esa tika musique ote to ebite pourquoi ba bete te na fête tina longwa ka batika kobete te mais ali na bato quand même bilenge otangi wana ça va ba Binafile bazo sa sala o to ali ko consommer bango ti lelo. Donc ko bateke musique kufi tanke ali quand même na batolo ko ba fabricage pe to ko tanga ye faire gola pe bazo saka quand même mosala na bande ko mosusu. Merci. Alors, Serge Kindoma, qu'est-ce qui s'est passé à la prison centrale à Makala? D'après une source, Mike Mukeba, il y a Mankaki Bakonzi, il y a prison centrale, une source Balobi, fouillé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Kozulu, Eli, Mote Mali Kundu, il y a Bato Basaki, Mukeba, ya kende na Makala na volonté na bango. Nini salami na kati ya boloko wa Makala. E ali na colonel moko kuna babenga ka Flori Kadimba. Apesi mitindo na moto moko agent ya prison babenga kaye Soso Pembe. Moto nyo soto ali na Makala yebiye. Moto ya ye ko fouye ndeko Mukeba itina ba intimité. Raison ya fouye ye banité. To ali na mboka oyo etumba o Tshisekedi abundi ali etumba état de droit. Etumbo biso to bundi yalaki contre ba système ya M. Kabila. Boni M. Soso Pembe ya kofouye prisonnier tina ba intimité na eloko yali ko luka yali to ebite soga yali. Et puis non seulement a juita ko luka ko beta ndeko Mukeba ibakubi botu eloko asali bango ebanite. Nani apesa instruction colonel Flori Kadimba mutapesi yango mibeko alobine sala moto wana modèle wana babi mibeko utina likolo. Il faut que fouende ko Mukebai, il faut que betaye baku sans pour autant motasa nini asale loko alobi eloko mokote afingi motote atombo kisi ba prisonnier te ali obene siko ya ye ali na droit loko ba prisonnier nyonso agoko tambola na kata clôture ya prison agoko kende sika oyo ba prisonnier ba betaka ndembo boye pa ali na ni prisonnier misusu bakwe ko bima batambola kote wana soki Mukeba ya ye Soso Pembe fasa nini azongisa ye. Donc yango yali makambo to ali kosenga na bakonza likolo po bayebisi biso mibeko ngo kutakobena likolo to bakate likolo ngo akalikolo ya mapata to likolo kako biso to alaka ya sedo to sengi na bango bakonza likolo ne tumbo to ali ko bunda lelo ya changement ya différence entre Kabila na M. Félix Tshisekedi. Il faut to mona yango Mukeba andima boloko oyo yali na volonté na ye to ezali ya violation état de droit yali na volonté ya bato basali eta kota na esika pasi lolenge wana andimi yango mais na kata prison azali na droit lokwa ba prisonnier nyonso soki ba prisonnier bakobeta lisano ya ndembo yebe ali na droit akoki kofanda kotala ndenge nini baninga bakobeta ndembo ya alakate colonel wana Flori atinda ka Soso Pembe po ya kosala nini kobeta ndeko Mukeba. Donc ali biloko biso to condamner yango. Voilà. Alors, tu vas te repasser en revue l'actualité en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Alors, bongo saute mouton. Il fallait chef de l'État qui l'a inauguré saute mouton. Il y a pompage aux dernières nouvelles à Kenda qui te babi saute mouton et sili nanouté. Tout ni ba information babi na côté likolo et sili kasi na côté assez nanou et silité. Pour nani ni baraté aboui. Serge Kindoma. Ndeko Zulu et Ali Pasi soni na mawa. Ona koyebisa ndeko Félix Tshisekedi motemo ali nango ya monene ya kolinga bato ya kotolere bato ekomi kokoma lokwa faiblesse ya ye na sens nini tango bato ba ko comprendre que na bokonzo ya yo wali na motema monene atako moto asali mabe wali kokanga moto wana te atako bato ba ko linga ba ndui yo nere wali kotika bato alolenge wana te wali kotika bato alolenge wana baki bato yo baningaki ba memaye na erreur modèle wana fa ba sa nini bakanga bango bakota na boloko
na koyebiso ndakisa place oyo bolobi soti mouton wana ya pompage de kozulu soko oyebi te na se wana esika balobi esili te koma bakuzu oyo bapolisier batya wana moto akopesa mwa limeya moko baseni batikeli espace bango moko bafongolisi banganda lotoko ne abangi na esika ya lolenge wana bobokokende komema président de la république na makambo yo boali na information ke makambo lolenge wana no basilisi yango te bozokende komema mokonza mboka pona ngai ko banda na ligne ya service à renseignement olela ndela ko bebiso bato opposition ko luka kokanga biso ko sa biso boy yaki makambo boaki na badone boyebaki ke loko wana esa nini nano style te do seke bino boaki na intention akolinga ko simbisa mokonza mboka tous bomema ye na makambo bosoto et puis ami balé na koyebisa ye moto yo Kabila tela biso wana na minako oyo basengaka na ye asigné mokoloto batie comme VPM ya ITP ali moto moko efake bana ye moto wana visage ali nango mikolo uti koleka wana uti kokanga ye awa ngai moko na boutique moko wana Kinshasa na immeuble CTC immeuble wana babeka ngo touche élégance pardon boutique wana babengaka ngo touche élégance spécialité ya boutique wana bateka kobe façonnable ya solo basigna contrat bali distribuer awa na kati ya Congo d'Afrique centrale ministre kokota na misolo apesi $28,000 pour na kosomba ba chemise na ba Lacoste façonnable entre temps de kosulu akoki pe kolata na ete misolo bakongomani bali koluka misolo tango ali kobimisa 28,000 cash otamboli nango en espèce yali misolo alifuto bafuto na fin du mois to ali misolo zoli yango na nzelani entre temps makamba ba soti mouton bino wana bokomi kokoma obstacle pona soti mouton bino wana batu bokomi kokoma problème pona yango et puis na makambo tali soti mouton faut koyebisa ndeko Félix Tshisekedi ba bosolo eloko wana ndenge bacheli yango nga na moni yali ndieke makanisa koboma bana Kinshasa population ya Kinshasa e na nzela soti mouton pourquoi ndeko Zulu ba barre de fer o batongeli yango yali barre de 6 barre de 8 barre de 10 tala yango soko kumbaka motuka wali moto oyo hata ko Kabila sali ke tozo vivre na environnement oyo pokufa yali eloko moko yali facile na Congo pona nini maboba ngo basali biso à 18 ans mais sote moto yeli lisusu ko contribuer lisusu na koboma bakinwa tala ba barre de fer wana na zomi tu ne bela misolo yo ndeko Félix Tshisekedi andimake bima pona kotonga sote mouton est-ce que yemoko ali kolandela ngo ali kotala qualité nini ya ba barre de fer toyebi Kinshasa lolenge nini ba mituke tambolaka tango bato bali na pouvoir FCC na cash ba bakoma ko parrainer ba entreprise ya bendienne na ba libanais oyo kotisa kabiloko butu oyo memaka ba grand car eloko aliboso ekobuka yango ekosaka bakongomani bakufa toboyi ete bato esu bakufi epi lobi bokosa nini oyo tolobaki te toyebise ayeba mabende nini oyo batongeli basote moto wana par rapport ya budget misolo ebimaki mabende wana ezomérite te yali na endurance te yali eloko ekokobukana facilement na pete. Mais si on reproche au chef de l'État, il doit frapper. Il y a trop de ratés, Batoubaza Roussala Moussala bien été, mais il ne frappe pas, il ne sanctionne pas. C'est ça le problème. Mais en 2023, population a Félix Tshisekedi foyer bakayango ndeko Zulu problème ya Félix Tshisekedi ali entouré na bato balingi ba meme na libulo bakotisaka Kabila bato ba travailler contre population des années bato ba yé objectif mosusu auti poto diaspora banda fanda na poto mikolo na mikolo atikala jamais ko sa copie ya 200,000 300,000 tango ayé ba nommé conseiller lobi moyo yanga ipa ko sa ni ko changer train de vie na koma na 4 copines na zo bango bandako ba appartement de luxe ngai pe na zo misolo l'état bato wana nde to sengeli na ndeko Félix Tshisekedi il faut ko frapper motema oyo ayo ya malamu ben intention yo zo manifester ya kolakisa peuple ko ali na volonté ya ko sala quelque chose et aller loko to ali ko encourager tant que to ali ko mona yo na ben intention ye loko ba bengi gratuité bien sûr ali na kata mobeko li konzo do bengi constitution mais monsieur Kabila des anneaux ya sali Kabila tikali ko mettre en pratique mais yo moi quand même la kisi biso volontaire no lobité na ali na poste loko comme réel na vie ba congolais mais loko to sengi na yo yeba que na 2023
moto yo population ko sanctionner kozala yo. Donc il faut fongola miso. Bato ba kui misolo. Oh ba sombi ba barre de fer ya mabe pona kotonga soti mouton ya 6. Pona koluka koboma via ba kongomani. Ngai na pusani pembe na soti mouton ko bando ezali na 24. Natali yango na lobi te onga na koko matate na motuka. Soki na mati ya lokwa na ye que l'état contre le peuple a facilité nzala ni na koko bomanga risque ya liawa. Mais ba sotu mouton. Yango to sengi na ye il faut ko sanctionner bato wana nyonso o baki na komito ba piloter loko wana. Ba de 6 ko bomisa ba congolais. Monsieur le président. Ba sotu mouton ngo mususu bazo sala te mususu ba cheka ba clôture pamba. Mususu ba che ba clôture. Mususu zo avancer te. Mususu non yango wana na sengi na ye. Surtout na sotimat suka na embouteillage ko kondimate. Nous ne parlons même pas. Yango moni to ali ko senga na ye moko face saisir d'office. To yebisa ki ete moto ali na mandat ya peuple ali yo. E ali pepe ilunga te. Pepe ilunga ali ko sa mosalo Kabila tindi ye. Ayebi ka kolinga te ka sa bolamu pona yo po mokili betelo maboko. Ba moni ete yo ali na volonté ya ko sa makambo ya ali na avantage ya population. Mais bango ba kozala na lokwa nini? C'était na kata sociaux yo la tipo ko kakotambo ate yango na résident zo mona makanga so mouton na okaki babi na conseil des ministres monsu balobi yo 7 moutons so mouton et ali priorité te balobi etikala jamais ko le canal normal ya budget poto yeba yango misolo bango bakotongela so mouton ko uta wape ko senga fo basa nini ba grignoter par-ci par-là po basa nini ba continuer donc elingi ko robete so mouton ko tikala pe lolenge wana ti na 2022 ou bien ti na 2021 ba sisi yango te ba tiki yango lolenge wana ba clôturer yango nyonso nini wana po balinga ba exposer yo na opinion population comprend na ete Félix Tshisekedi na Kabila soki balobi makambo basaka nini bakokisaka makambo ya bango te do yango moni to bengi yo encore na bon sens ya koluka ko sanctionner ko bimateke yo ko komi ko parrainer eloko yo kombataki eloko babengi impunité. C'est ce qui ndemba elo mzuto moni to komi na suka ya mbula me babilo ke mati dollar n'en parlons même pas dollar c'est mataki nango babilo ke mati ba sakombi ya loso sakoma madesu fufu babilo ka première nécessité wana no surtout ba dare ya première nécessité no c'est mati. Le peuple d'abord on est en ndeko Zulu na koebisa yo na secteur wana ali akokufa na ebite role ya ministre économie soka ali kosa nini tu ali elenge ya confort o ya komi nango ya motuka malili ya babie ya zo gérer ka babie de banque en dollars et sali ete abosa ni vie ya population yango na baka moko mususu ndeko Zulu il faut pas konomela kabiso moto ala ministre ayebi lisolo anzala te. Il faut qu'on nomme moto ayebi réalité ya population. Ba Congolais bali kokufa na nzala biloko mati n'en parlons pas. Moko musu libanais moko ayebisa moto moko boye. Tango général kanya malongwe na bokonza balongole mokonza la police à Kinshasa. A sollicité libanais moko boye ki na besoin loko moko libanais on ayebisa kanya malobi moi je traite pas avec l'homme. Na traite kana fonction à moto. Tango ali na fonction na kotraiter na yo soko longwe na bosani yo tango ministre économie akomi na ebonga wana et si akoti na libenga bendia na balibane bato basimbi économie ya Congo ali ne loko akoyeko sa te libanais akopesa prix ya sac ya loso na indien selon volonté na ye tala wato komi na suka mbula tous les entreprises ya leto ya ali na mboka oyo même na ba ministère po bakabolela bato mwa loso moi mon eteni ya soso ezo uta wapi na basambo fois na ba entreprise ya bendia na ba libanais donc ligo bakena pona tshoko mangu na ona tra kutu ba ba tomoki ba petse mo ba pichard ya bandakala tala lolenge nini mboka ya liko na ministère des affaires étrangères bazu 12 000 francs ya prime bazu ta elo mota et puis yoka yango na ebisa yoka chose grave ndeko Zulu soko yebite et ali na ba entreprise o ba pesa ka batu 13e ya mois lokwa na ba moment ba fête misu ba pesi yango te raison nini ebanete tango ministre économie a tombé na piège ya kokota na kata libenga ya bendien na ba libanais ndeko Zulu c'est normal biloko fait ça nini e mata na moment ba congolais bazolinga ba fêter bopimela bango déjà biloko akolia pona ebite soki ba kofetaka lolenge nini biso to ali na logique ya ba congomani obali kokufa na beni to lobite moment auto ko fêter il faut to vanda na eloko ba bengi nini méditation parce que to ko linga teke biso na Kinshasa tozo sepela kuna bato bali kokufa bali obeba congolais loko la biso donc yango encore une fois eli makambo to bengi séparation en pouvoir réel mais ko ebisa ndeko Félix Tshisekedi de bato mosusu moto ali na décision finale ya peuple congolais ali yo
social ya peuple yangwana etumbana yo le peuple d'abord to boye bima yesu slogan yangwana etumba le peuple d'abord tango moni kopo aloso mati tango moni pisare mati tango moni eloko mati e ali makambo ali secteur oyo yo faut sala nini olandela yango malamu pona avantage ya petit peuple no avantage ya moto ya utaki na edia sadiasa uti na poto azumi solo ya yaki deja na mboka malili mais bino boyawa bokomise ministre pona nini po boye deye alukasa nini asomba bandako atonga ba vilo ya ye pasa nini abonga entre ta nini abosani peuple pa yebi ke soke ndie na Libanais sali proposition na ye kenga na lingi kopa loso za la OTAN na lingi soso koma OTAN ndeko zulu ministre sanini anelo kwa koloba te parce que yeba yango net na ba entreprise mosusu ba biloko même ba ali ko pesa ba agent et ali biloko bazozo ya crédit pa ba ndie na ba Libanais yebisanga siko na mboka lolenge wana soki Libanais ne ndie basangani contre ba Congolais yo ko sala bango ni si ba kondi ba kosani ba kotika ba lobi ke bosa volonté ya bino ya ko travailler contre population contre petit peuple yango de loko biso do ali ko sa nini ko telemela yango na ndeko. Voilà, après 15 millions et comme il tourne à 200 millions de dollars na Jekamine ils ont monana te c'est ce qui nous manque mutuna yango mboka yango et ça na groupe ba tumoko musala monga ko itwa ka mbonga l'état au moment où peuple ça ko souffrir au moment où guerre ça na est au Bosani après 15 millions avant 15 millions et yaki na 56 millions de dollars il fallait que ndekuna na ngambo katanga po na pont nzela misolo wane ke ebanite to ko zo sous phénomène 6 millions de dollars nzela ke ebanite ba e ko zo susu makambo to komi nango lelo ya 200 millions de dollars ya Jekamine encore une fois tu interpeller ndeko Félix Tshisekedi pona ko ebisa ye to bana ko interpeller ka ekaka to bana ko bambo rezo ndeko Félix yolobi 50 millions bungaki ndeko Félix azali magistrat suprême c'est Kindomba ndeko Félix azali magistrat suprême na katamboka o numéro 1 moto engagé République démocratique du Congo aliye soki mabe ali il faut ko ya pa ina ye ko ebisa tata tala lolenge nini mboka oyo yo zu yango e aki makambo Kabila bande ko parrainer oyo babimisa Flora Kabange ndume puissant ke ye justice oyo ya me makango be na ngambo ya biso ye justice oyo ya ezali obe na kamba petit peuple justice a Congo ekufa magistrat oyo alita musu na cour d'appel à Gombe atretaka ba dossier na wapi olandanga ta musu na restaurant moko na ville mosusu akobenga olandanga ta mosusu tokende kokabola mwa kopo na kapela tolia mwa ngulu azotuna wana na kata bago ina combien ono na $1000 futa masanga ta musu $50 na biloko tolie oetikala ya tena poche ya kalobi pona dossier non na ko résoudre yango soki to moni ça ne va pas to comprendre eteke Félix Tshisekedi a tombé na piège te ko parrainer impunité nenge Kabila parrainer ki yango no tozo benga impunité tango boki ke 15 millions de dollars à ba congolais bali yango moto ali yango bakangi pete ali na ya l'aise il vit que grâce à moyen de l'état ali ko finga biso soki to lobi awa ya lobi otala bazalo oyo mitema one ko vimba bango ya bongi na misolo à l'état et ali makambo kende ko Félix Fatele ba surtout makambo 200 millions de congolais de dollars oyo bungi na Jekamine to kolinga teke misolo modèle wana sani e continue ka ko bungaka et puis bokanga ka motote bo interpeller ka batote motolo kwa le tout puissant Albert Yuma nana ko simba ina kata mboka ho pesa ngayebi ke soka meki na tongo na midi appelle uti kuna na zamba na kinga kate leli yo olingo sani mais d'après une source non qui il a été interpellé depuis 9 heures ndeko Zulu et ali marime ya lokuta Yuma obakango moto kosala eloko alite Yuma zali fête ya mariage ya mwana écoutez 5 millions de dollars moto interpellé a te pas ba salaire Yuma ya combien les mois fête wana sali yango azu yango misolo wana wapi et puis ba continuer surtout tout tendance confondue oyebi misuto akana bango na opposition babanda kolinga ba fête te ya ba Yuma tango okike Yuma tindele lukasa ya mwana na yazo bala akei alobi na sa nini il faut na kende mariage à mwana Yuma tango moto akei na fête atali pa fandi alobi nga benjo o nga mwana ko sa nini akobala il faut nga pena tombola bar na jango likolo koleka baro Yuma beti biso ya mwana o yaye
ndeko zulu problème oto ali nango na Congo yangwana impunité oyo to combataki ensemble na président Félix Tshisekedi pendant que Kabila aki na reine ya ko parrainer mafia oyo sala ke bandeko Katumbi lelo bakoma ba milliardaire ensemble na famille Kabila babongi entre temps to yebi awa ko banda na musée le père te akoti awa koma millionnaire na Congo yemoko Kabila komeli milliardaire na Congo mais lelo bakomi ko sakana na bakongomani donc yango to interpeller encore une fois monsieur Félix Tshisekedi dossier ya 200 millions 15 millions de dollars 56 millions de dollars tolingi to eba bosoro lokola pesa ali incapable ya interpeller bato wana poto banzela nini mbongo wana ke yo en tant que magistrat suprême tellement na kati lokwa voilà sinon te na 2023 bakongomani bakoloba nini yo moto parrainer ki yango lokwa Kabila bande ko parrainer mafia na Congo alors eloko msu ali 6 millions de dollars fait bima pour na fête ya alternance pourquoi de tel gaspillage ndeko zulu sokotu na Nord Kivu na école moko na mona ba image bana bazotanga na se baba ezati ndeko zulu yozo bakaka na parce que bakaka na Nord Kivu kende na Kasangulu même na Kinshasa ali na ba école ya ali à l'état tala ba condition nino ba école wana ya leli okoka mawanta ke tata moboti okomituno lobi eske ba konzo ya biso bali bato soki bakana ba franc-maçonnerie bakana ba rose quoi ndenge ni mondele ye moko soka ali na rose quoi ali na franc-maçonnerie na mboko ya ye makambo kendaka malamu ya biso soki bokoti na franc-maçonnerie bokoti na rose quoi bokomi na motema oyo alike bobaloli yango na ndenge ya nsima mabe etala aka mabe tikala jamais kota bolamu c'est que rose quoi na franc-maçonnerie yango bobima biloko yango elingi bino te bozongela nzela bokoko ubia boluka nzela mosusu mpo nzela obo ali kokota tala ba école tango ali koloba 6 millions de dollars po bato bakende kobina po bato bakende kobina vimba bokese nyonso to ekufe betaka isu te bakoya ko réclamer ko non ngape na ali na droit fona sani na zwa mwa paro yanga na 6 millions wana bokese wana nyonso neti abajibe kufa déjà bakolinga ba récupérer yango pour c'est le moment to sani to zwa mbongo mboka ndeko zulu ali makamba soni biso to bisi bango ba kongomani bali na besoin eloko wana te et puis atena so solo esalamu ali forcé congolais ali na besoin te que chaque année na ngo fa fetaka yango ya li important te to ko fete yango na likamodini yebisanga raison nino to ko fete yango tanke mapinga bali na lifuta malonga te tanke na la police bali na condition de vie malonga te tant que partout fonctionnaire ali ko souffrir enseignants n'en parlons pas Ndeko Zulu à quoi bon yebisanga biso to ko fete le 24 janvier 2020 na 6 millions de dollars et puis ko za fete ba kongomani te ali fete ya ba individu ya 100 personnes moko basangani bakokende ko sereni na moko moko boy poko takuna yo petit peuple kokota te yango tozo bisa bino bosolo siko bato wana balingi ba bénéficier na 6 millions de dollars pona bino soki ba bisi biso bakokabola 6 millions na mwana nyonso tu ya Congo akozwa ta 10 fois na kata mbongo wana wana tokondima mais soki alika ka groupe ya bato ya ba juisseur bato balingi via champagne bazo melaka dans le dos des Congolais ba continuer komela yango biso to bisi bango tolingi makambo na bango wana te ya fetu wana ya makambo etali ba kongomani te kongomani ali na besoin ya kolia kongomani ali na besoin ya kimia kongomani ali na besoin te bano ya yeba kende kelasi lokwa bana ya bato bazwi initiative wana koninga kosala fête balobi peke budget nango compter 6 millions soko landeli bango majorité bano ya bango batanga mikila poto bano ya bango ba vacances na décembre ko fêter ba pe na ba business class na mongo à l'état na misoro ya bango te tata na ya koma mandataire tata na ya koma ministre tata na ya koma conseiller nde babimisi misolo wana po wanani bano ya bango ba e bongo biso to kolinga misolo ya ba contribuable fonctionnaire azo futa mamabe soldat congolais tire loyo azo continuer ko senga kambongo na balabala Ndeko Zulu boko Ndeko Zulu biso 6 millions pona ko bwaka pona groupe et puis yoko loko esenga pasi Ndeko Zulu c'était par là to na question ka obondimi 6 millions pona kosangisa Kabila na Félix Tshisekedi entre temps Kabila ça comme milliardaire na mbongo ba congolais Félix Tshisekedi yo na pe na oki baba comme pe déjà millionnaire comme na misolo belé boko kende ko zo bato lolenge wana na bino ba ministre na ba conseiller bo sangani bozo 6 millions boko ndeko bwaka yango kaka boy pona via champagne et puis bokei koloba ke bozo mbongo bosala mbongo bozo lunga Kabila bochela biso wana lisusu bozo biso so lunga Félix Tshisekedi te Ndeko Félix Tshisekedi yo bunde tumba démocratie ata ko musée de père na tikala ko yokana na ete dictateur o asalela biso mobeko likonzi na maboko
alongo l'Assemblée nationale na Kinshasa amemi yango na Lubumbashi anoma ba député lokwa ba tchala mwana muze mutandima bango lokwa ba fait tabulé muze mutandoma bango kuna Lubumbashi amema parlement kuna matikala jamais ko sala misolo ache longyo yaye atikala jamais ko sala misolo azwa même longya Lumumba sanini acha yango aboya yango acha bato akokocha boni badongolo miso bato ba travailler contre population des années bakoko ya ko pesa bino makanisi mabebo ya kolinga ko exposer yo de kozulu to ali contre makambo 6 millions contre mono ya bango balingo bimisa. Merci. Alors, nous rappelons à téléspectateurs que Sembo Alelo, Bongo, Serge Kindomba, analyste politique, à Bungagi na télévision, mais bon réclamant qui Yewana à Zanabino, Nakati, à plateau Alelo. Alors, Serge Kindomba, c'est que les gens aussi, la population comprendre était, c'est comme si quelques ministres ont respecté le président de la République. Je peux donner un exemple. Tilelo, ordonnance à Kuyakumwanza et Kota en vigueur, ministre à portefeuille, Tilelo a notifié. Alors, Likamususu, pendant son discours, pendant son discours sur l'état de la nation, n'a parlé du peuple. Le chef de l'État, en direct, a rappelé qui, ministre de la Finance, qu'il y a prometté un basketteur. Mitouka, mais jusque là, le ministre de la Finance a s'exécuté. A rappelé na discours sur l'état de la nation a s'exécuté. Mais comment expliquer depuis basketteur Bayana Kenny, chef d'État prometteur Mitouka, ministre a s'exécuté? Est-ce qu'il était bon, chef de l'État, à l'Obango na discours sur l'état de la nation? Or, il pouvait appeler le ministre de la Finance dans le téléphone ou bien Bengse na bureau, appeler ça ordre à exécuter. Mais pourquoi quelques ministres n'arrivent pas à tosa mibeko ya chef de l'État? C'est qu'il y a un problème, c'est Kindomba. D'accord, Zulu na kokoya na pièce de koloba ete ba ministre bazokoya te na bazotosa mibeko ya Félix Tshisekedi te po moto ali na vision Congo kombo na Félix Tshisekedi. Mais ordonnance ya kingo akumwanza. Nakoya nola yo na lombango na yebi makambo ali koloba. Na uti ko kabandeko moko balobi na télévision babi na biso hote José Sele ali na école à Matata pour une école à rigueur. Bon, c'est bien bon beaucoup que biso biso école à Matata école à rigueur. Mais biso to ali na besoin école à Matata c'est école à rigueur pas bénéfice pour na individu, to ali na besoin résultat à rigueur wana. Na vie ba congolais Matata ba congomani batika ko bénéficier na rigueur na été. Soki bolobi ke yé na famille Kabila ba bénéficier oui. Et bongo siko ba congomani o ya salela ki rigueur. O biso to se retrouver te na bokonzi pendant que Matata ka premier ministre. Ali biso mbonga bukanga lonzo ye Matata wana ti lelo atambola kawa. Kabila kanga ete moto kanga ya alite ensemble na José Sele. Ngai tango na monaka ete ba nommer moto wana na robaka déjà problème yangwana. Bakoka ki kondima bato nyonso baya comme ministre de finance moto wana tende kozulu makambo ya salina na DG avant ya ministre ya finance si le ministre de kozulu attends c'est ce qui nous m'a relance. Mais si le ministre de finance a montré qu'il y a trop de demandes, il y a trop de dépenses, il y a trop de dépenses, alors bi azungi sana no finance a boyi moge bima pamba parce qu'il y a d'autres priorités. Où est le mal à y ajouter kozulu tango tangi kombo ya ba basketteur bali priorité te pona ba kongomani sala ki fierté mboka toto na ba pour ba dépense soki président de la République a pesi mibeko parce que motali na vision ya lié yé motali na vision et ali passer à travers premier ministre yo José c'est le côté le matin que ndeko Félix Tshisekedi alobi sala boyo lobi otenga na kosala yango te wana ali ba faute grave soga ali kosala ma modèle wana mengana ebiete José c'est le liboso ndeko Félix Tshisekedi ali na likambo alobaka te nyonso Félix ali koloba soki ba convoquer même pas ndeko Kamere a répondaka iyo na location ya bango et ali ta mususu c'est normal et ko zala que jour retard contre temps et ali kozala mais ali moto yo faut koyeba yango ya azali wana pona ko exécuter misolo ya nini ozo bima na avantage à bato FCC quand il s'agit même ya mission de service. Ce qui ministre akaja ye ou bien FCC a privilégié kabao ya bango FCC ya akaja gogo biso sala nini zela o mbongo ya lite o kende mission soko zongi na senini na futio mabe na conséquence eloko ba bengi coalition yango wana ndeko solo tango ya like to sangani ali sous forme ya 1+4 moto koyoka moninga senini alite moto na moto ali koyoka ngambo ya uteli soki ngambo ya ngai balobeli nga sala boye na seni na sali
soki ngambo wana balobi kosala eloko te na sa nini na kosala eloko te. Donc ali makambo oyo encore une fois tobisi ndeko Félix Tshisekedi il faut que tele mangala obaka tango ba négociateur ka cash bakendaka ko négocier soki alaka na eloko il fallait ko fuka misaka Kabila kasi fallait bisa bango na kotika bino ba ministère nyonso bo pesa ngaka finance et bongo tota su Kabila na ba sada ba ko vivre. Voilà, il fallait ba senga ka ministère wana ba ngaba bo ma PPD ba kufi bango nyonso to FCC ba kufi. Alors c'est tango bo créer na bere et komi kuna moto na moto komi kota libumu na e mosusu alobi yote mandat liboso ezali avantage à peuple te yoka moto ali koloba bongo abi ali mandat au peuple a ko bénéficier na yango te. Donc bino ti Félix Tshisekedi ayo wana ali mandat pour peuple a bénéficier na yango te bo ba talokuta abi que to ya koluka misolo pour te préparer l'élection de 2023 to bi ke bakindomba bakoloba kaka mais misolo kozanga bango Congolais bosana kana facilement attendre kozula défendre ye tango biso to ko na mbongo to gérer mboka. Oh, to zui bango a kozwa to bénéficier na misolo na bango ba député ba kotaki na ensemble ba sale le côté o ba uti ko bundela mbongo ba pesa ki bango awa 10 000 $ ba bundi ba député national à Kinshasa tango ko na makambo Kinshasa na ko ba mwa mingi na makambo wana ali to vu abi mbongo wana yango to kosani to ko wana ngo peuple akosani akovoter pour ali na peuple nzambe ata ali na yawa tena mokili akosani ni kuna na paradis azozela akende kulia abonga na kuna na paradis ka na mokili ase biso nde batoto akito sa nini to bonga na mokili ase poto luka pe place na bokonzali. Alors merci ale loko to job sa peuple bino moko fo bozo conscience boye ba pe ko sanctionner bato wana soki ba gérer ma belle espoir ba komi nango que non mandat les mandat la population bénéficier des mandats na bango. Alors tout cas na 10 minutes que moi rapide c'est ce qui nous alors n'était sur Mike Kamoka sali magie ya retrouver une image ya Jean-Marc Kabundo na Chikapa. Voilà, ya tout ça na image mo na émission ya ça dit bien té ata Kabila na changu Mike Kamoka. Voilà, babi ba image exacte. Alors Jean-Marc Kabundo na kana na Chikapa déclaration na meeting à lobby il est pesa kotika na pouvoir ti mokolo Yesu Christ aroya. Rapidement c'est que comment ndeko Zulu na gogo bisa Kabunda za lempe na mo ba retenir. Pourquoi na bina yala na ba retenir lelo eloko esali force il y a même ndeko Félix Tshisekedi des alliés coalition wana tango monique majorité wana ensemble balobi ke maboko ya biso to pesa ngo ndeko Félix Tshisekedi pasalo ezali volonté na ye Kabundi mingi makambo muswa ko miko bana ko mona ndia ko moko na ba problème mémoire na moto na ende moto zo sa suma la moto attention c'est photo ba ko koloba na loba ke sembo za émission ya kofinga te na fingite soki na lobika komi kokoma na problème da musuna moto ba déclaration na ye soko landi yango take moto ya teke kofinga na loba komi kokoma na problème na moto tala ba déclaration na 2016 Kabunda ebisa ba kongomani ya lobike soki Kabila komi 2016 ngai Kabunda na tiki politique na kokufa mokolango akufa te asenga biso bolimbisi te eloko moko te tango moto ayi ayebisi bakongomani abi bakoyekola ndenge nini bakoluka kankai pona kosala nini kotraverse asuki wana te alobi ke IDPS kotikala na pouvoir ti Yesu akoya alobi Yesu ki bameki ko destituer na ebonga wana alobi ke mokolongo moye kotelema donc Félix Tshisekedi dans un sous président po Kabundi bolongo lié Pepe Ilunga Longwe premier ministre pour Bolongoli Kabunda. Gilbert Gankonda Longwe VPM pour Kabunde à Longwe. Mayo à Longwe VPM pour nani pour Kabunda Longwe. Yango siko na bike moto na ye ndezo sa suma la mote. Pour na kosa ba déclaration modèle one. Et puis tala chaque fois. Déclaration na ye ali contre ndeko Félix Tshisekedi. Ndeko Félix Tshisekedi ali koloba makamo mosusu. Ye pa ali koloba makamo mosusu. Pourquoi Kabunda ali ko continuer na politique ko ba bengi akadiosa. Ya koluka kokosa population. Zala ensemble na même discours na moto azali na vision mboka na moto azali na vision même ya IDPS c'est Félix Tshisekedi ya liote et puis tala même tant bolobi ka kay tournoi si c'est vrai abandi ko tambo tournoi pour ko renforcer ko tombola tourner na ya kay pour na parti politique ndenge ne suki ka na kwa moko ya Congo central bazozele babandundu est ali wana ko tambola pe si c'est de postula ali nelo kwa kosala te ali nelo kwa kosala te ifala banda place mosusu lia banda koto ya keiko banda bandika kuna pwani fa yebi kuna ya déjà teresa alors il faut que benga na bon sens na benge acha mai na vino na vero ya ye ati makambo ali kosala ya kopelisa moto. Alors merci failli nous faire le plein à Beni
il y a l'interpellation contre opposant au Kabila Tchelibiso M. Moïse Katumbi ou a négocié naye. Et il y a un message à quoi lancer na M. Katumbi que Congolais ali lusu na besoin d'Israël. Congolais timbelo que na M. Kabila boali motomoko. Besoin ça la GEP en 2023. Comment expliquer au côté Katumbi na makama faïlu na lobi na yo et ali tango ko fêter ko consoler population nazali koya. Qu'est-ce que Katumbi a à voir? Na lobi Katumbi a seul parti politique ensemble pour la République avec comme secrétaire général Pierre Lumbi. Katumbi se prépare pour 2023 au moment où les autres sont distraits. Bato tangi na alors bato wana nyoso tangi wana bali bato moko bali sans vision de Kozulu. Soko zuba Pierre Lumbi kulutu nango asaka ke Jean-Pierre Bemba la nesika pasi José Ndundu tala lelo yo PDC kufi bato nyonso babanda kondimela parti wana moto andimi na ya lobite na ke koteka parti anga na liquider yango pona ndeko Katumbi soko tuni vision ni be idéologie no Moïse Katumbi ali nango anango te moto ali ko ogela mawe ali de liste sanga moto en vol na ye kutu parti se kufa kikala na ami mone ndiega ko nomite kabena mo Katumbi kakola ngata ko kakola na pinyo so yo ningo pesa nga ndeko Zulu pourquoi to lobitango ndeko Martin Fayulu akei bene Fayulu akei bene pour l'intérêt ya Kongomani pona ko ebisa bango ete to ali ensemble na bino na etumba na paso bali koyoka o Kabila imposa pendant 18 ans ti loyo bato bali kokufa na beni problème ya est ya Congo kombo nango M. Kabila na M. Kagame na M. Azarias Rubewa oya ali libre na Congo ali ministre actuellement. Pourquoi M. Azarias Rubewa? Tous les voyous que Rubewa nous a mené à RCD le quoi bakunda batwa bandi ya Jean-Marie Runiga bango ba semer de trouble na est ba sulutani makenga bango nyoso tu bali bato baba na RCD Rubewa mtamemela bisoye bango ba ye ba salo ba ko sala ti lelo makambo to le kaka na est ata congolais nyoso akufi jamais Azarias Rubewa se prononça ya makambo etala gaete yango moninga na comprendre nga ke Rubewa zali ennemi ya démocratie ye makambo etali irne Rubewa participa kate Rubewa participa na makambo babengi dialogue concertation comme na Azarias Rubewa za nini asepui soke komi makambo volonté ya population azali conscient yebi ke complot wana ya ligne Kabila Kagame bato bayebi makambo ali koleka na este oyo lelo Félix Tshisekedi akomi na difficulté pour na makambo wana bakongomani bali kokufa mabeza wapi soki ndeko Fayulu alobike na ye ko fete na bino entre temps et alaki pe pona koluka ko conscientiser bakongomani ke Katumbi alekaki awa mais bon bete ke Katumbi ali na mission M. Kabila Katumbi akomi ko jouer zéro Kabila dingi ko panza peuple congolais ndenga monaki bango baki na bomoko na bande ko Jean-Pierre Bemba Kabila sika alaki asepela kite yango zo mona ke PPRD bakomi ko embela Kabila kozonga yango moni ko sala PPRD basangisi bato na kinga kati bakaye ko sala losambo papo na Congo mais losambo contre moto asali bakongomani mabe bango na bakaye ko tambela ye baza ko se préparer pour 2023 ndé FCC ekelaki na kinga kati où le mal parce que bino boza distrait c'est ce que le peuple congolais a colonisateur au balangage on a peuple congolais à 17 peuple congolais à 17 peuple congolais à na besoin ma président changement colobateur que peuple congolais à 17 écoute toi ali na besoin résultat au monsieur Félix Tshisekedi à kozala son qui peuple wana yende ba ngoto a ko sanctionner bango na bi peuple congolais na bi ba plateforme politique ba plateforme politique baza distraite le FCC s'est retiré à Kingakati pour passer la évaluation na bango baza ba autour de la conférence budgétaire na Solutani basaki na Kingakati autour de l'autorité morale bango voilà une plateforme qui se prépare pour 2023 parce que l'évaluation na bango batali ni ne memena nani pona ni ba échouaki na 2018 en tout cas bazo ba stratégie na bango où est le mal. Quelques plateformes sont distraites. Le FCC se prépare pour 2023. La preuve est que Kabila leki na tchama ça lui plaît. Ndeko Zulu parce que l'opposition basengi Kabila azonga na 2023 bazo melaye Kabila azonga na 2023 il faut faire très attention il faut pas minimiser donc comme minimiser Kabila te Kabila c'est un élément très dangereux pour la politique ya Congo na lobaki yango pe na bandeli vomi encore Félix Tshisekedi ke Kabila donc même 2023 et tumbo to ali ko bunda parce que tu ko comprendre que non bitumba biso na Kabila longo na dimension moko physique comme na dimension moko spirituelle parce que tango to moni ete bilenge ba pesi bango mbongo ba kaboleli bango mbongo boembela Kabila biso interpellé biso qui spontané oyebi biloko na bango ndenge nini elekaka ndeko
nani akokombela Kabila wa spontané que population alekaka na boulevard alekaka 24 sika milieu betindia bali nani esa embela Kabila sur le spontané na zozela ndeko Zulu Mike Mwaka, imaginez ça plutôt l'excellent. Ezali moyena quelque chose de bibilo ya balaki spontané ça spontané na lobi na yo ndenge Kabila yokoli peuple congolais ndenge Kabila bomisi biso wana mboka o incapable à sécuriser biso nani akoye kofanda est-ce que image ko interpeller de Kozulu parce qu'il noma nani akoye kofanda aimbela Kabila abetela Kabila mabe mais les images sont là lokuta yali bato ya bango bachaka place le kaki wana yali na selo ka PPRD Giputu sala so miracle yoka de Kozulu na bisayo place o Kabila leki et akana moi drapeau moko a PPRD akana wenzo bamongi basa de la liberté base moko a PPRD akawana pembeni ya makambo esika ezamaki c'est normal moto azekaka marché wana ali moto a PPRD c'est normal basali c'est normal basali basa mosalo ya bango ndenge PPRD mesana atie misolo olobi abauti conférence budgétaire et puis bana soni te préparer voilà une plateforme PPRD lelo komi ko recommander ndeko Félix Tshisekedi alobi que non va financer ba parti politique. Et puis là, il y a une moto parce que Bango pour Sadar c'est fini. À cause de sous candidature. Et puis secrétaire permanent PPRD Kalamingi de Bazo Sani Bazo Longolaye. Tango basali conférence ya Bango na makambo tali budget. Il fallait basa la Sadar audit. Bato balia mbongo Kabila bimisaka mbongo ba Congolais na trésor public 150 millions de dollars pour basa campagne ya ka Sadari Nemi Minaku na Mova. Balia mbongo ya campagne ba pesaka baka sirke machine à voler na bango. Na kamikaze nanga ekosa nini ba ko imposer Sadari. Mais ba ko comprendre était Kabila qui le plus grand foussard tellement peuple congolais a témaki na sima église catholique parce qu'à l'époque opposition kufaki na mboka o. Tant le peuple a tellement na sima ba mupe peuple a lobiso ki boko boma biso lokwa bobomi ba paroisse bobuki bato bobuki bike kwa mama Maria bobo mabiso metoko fote sada te sada na mboka ko lekate yango eloko sali nini interpréter mabeta attaque parti politique bakota mais bakende siko bango bazali ba semer de trouble net na est ba yebe ba yebisi population ba yebi ke bali na discours tala ndeko Zulu faut que ba FCC te sangani ndenge nini ata na tina 2023 yebango ke ali impossible basa ni bagane maponami face ya misère mabe bango basali ba congolais que congolais ya solo ali de père et de mère akende ko voter moto FCC akondi bango tango bango balobi ke bazoluka prochainement église catholique il faut que bisa bango bazala na courage batu belande na miso ya ba mupe ba bisa bango ke to sali bino mabe to buka ki beke kwa mama Maria to panja ki ba paroisse to bomisi ba Thérèse Kapangala to bomi bato biso pona koluka ko protéger bokonzi ya Mese Kabila ba kindomba ba betama na ba marche na église catholique to yaki lo sambo to lobi ke to tambola pona mboka oyo atena sali makambo Kabila pesi biso na volonté na ete na Kabila yemo ko atikali kolinga yango tende mele soki Kabila lingaka yango na 2016 alingaka kosalisa yango tofuti prix ya makila ya bandeko tangi ya barusi chimanga ya ba nyonso wana makila wana tu yangwana na yebiso à cause ya makila wana même ata ba se préparer ndenge bazolo ba ke congolais azali na peuple nzambe église ese envuta biso atika nyonso na maboko nzambe ayebi ke non ata lia wata kolia na paradis to kwana bambongo na biso to corrompre na moment élection mais ba yeba ete allez merci c'est ce qui nous va bandi discours ya ko préparer population wana sur le terrain contre la personne ya monsieur Kabila. Merci. Alors tout traîne à deux sujets. N'a été sur aux autres pour aborder sport. Tout traîne à deux sujets. Alors c'est ce qui nous m'a musita auto ça la point de presse et loko vraiment et lobby ça qui batou na poso abi il faut que tous Rwanda to côté ça on a gâté la République démocratique du Congo. Ali na raison. Musito Ali na raison musito Ali nini. Aye ko sosola ete aye baka yango ete problème ya est ya Congo kombo nango Kabila Kagame Messazaria Soube wana tangi bango awa. Pona nini Roubé waki na branche na RCD. Tous les bandits Roubé wa nous a mené ici. Il y a Laurent Kunda Batwa, Sulutani Makenga, Batwa na nyonso baza Marie Runiga. Ye moko pare na bango Zaria Soube wa fanda kimia. Lelo soki ba Kongomani bali ko continuer kukufa na est ya Congo. Et ali pona nini po Kabila ali. Et ali pona nini po Mese Kabila moto seme trouble wana. Tango alobi makambo alolengo wana muzito nazo encourager bien sûr gazali mal compris opinion. Et ali na moment moko fait ça nini Kongomani esa nini etelema. Na oki bato musu ba fingi ye ba bi makambo alobe ko za na sens de ndeko Zulu.
na loba yango med fa awa Kabila a réussi ko fragiliser ba bengi armée nationale. Congo to ali na armée nationale te to ali na ba généraux moderne. Lokwa batango fort, lokwa ba John Numbi bato babungi na misolo. Bato wana bakoma na ba milice. Soda X ok la kamoto X. Ok la général X. Soda Y ok la général Y. Baza na te pona makambo etali mboka. Tala ndenge ba réduire soda congolais. Soda congolais ali sous na valete. Yango de tumba na vision muzito ali nango na koyebisa ba kongomani il faut ko encourager. To kende nango tina suka Rwanda ko komonela kabiso te. Yeba yango lelo na Rwanda bana na bango bakoma kotanga balobi ke est et ali mabelo. Merci Serge Kinoma avant to kota. Est ya Congo. Na suka ya na sija suka pour mzo na suka. Voilà. Gimputu maestro ba récupérer so image bande ko batali Kabila na Tchang. Voilà, bah ezanano image ezanano prête bon c'est comme il prête image botana sena. Alors, vu de Kinshasa assemblée professionnelle ya Kinshasa Serge Kinoma un commentaire par rapport à fonctionnement par rapport à fonctionnement vu la Kinshasa na assemblée professionnelle ya Kinshasa protocole na suka émission. Oh na gogo bisaba kinwa Kinshasa za kukufa. Mal senso ya biso mesengobila ba député ba kumbake collectif $70,000 bo bazwaka misolo na bango bayebi ete ngobila ali na ilikanisa malamu te pona Kinshasa. Ngobila kosala ke loko moko to bakino bakoki ko bénéficier na ngonde kozuna ko pesa onda kisa moko. Ngobila voyage na ye nyonso palongwa Kinshasa ndenga voyage ka tout moment kende mikila poto. Ngobila dépense na ye kutaka frais ya mission na ye na frais ya représentation ekutaka $70,000. Entre temps na moi moko ngobila voyage ka plus de 15 fois. Ndenge aliwana po akende mikila poto eloko akendaka kuna bakino ba bénéfice kanango te. Godin Poi ayebi makambo na likolo bayebi ke na oloba makambo solo ya makambo lokuta te. Yebi sangai na kati ensemble ya modèle wana nini obino bokoko satana. Ngobila botola ministre provincial ya finance signature asinyaka te na makambo tali mbongo et comme eloko ekoma bien privé ya Ngobila. Kimbuta alaka wa comme gouverneur de Kozulu. République moko Ngobila créé na assemblée wana ona zo bisaba na Kinshasa vombe assemblée ya ntingi que ya pasteur wa zanga ba fruit de l'esprit Godin Poi bondi ma assemblée modèle wana Ngobila créé phénomène o ba bengi première dame na ville ya Kinshasa existe kate première dame akana sommet à l'état soki Ngobila zui 70,000 ya fait ya fonctionnement fait de mission na ye nenga kenda ka mission molonga nyo ya accompagner ka Ngobila yeba te pas wa ka misolo. Pongo bila tambola ka yemo kote soka kemi kila poto akenda kana bagad akenda kana ba pasek akenda ko mwana mwa bato basaka ni ba accompagner ka mais frère ya ye na représentation na ye yango saka ke budget na ba billet na place akolala ba séjour ekutaka 70,000 mais entre temps moi so ya ye ville ya Kinshasa soki ko bila voyager ndenga voyager kana molonga ni na ye yeba ke moi si nebe fasa nini a bénéfice nani ali ko skoke bakinois et ali obe ba député bo votaki na Ngobila comme gouverneur bato ba votaki yango na kosenga na bino ba par là pour dire habito na suka assemblée wana toki na moto malamu aki Mike Mukebai mais na volonté ya pasteur wa zanga bambuma molimo Godin Poi oyo lelo na uti ko kanga église na sur le plan spirituel même sur le plan numérique croissance numérique kozate croissance spirituelle kozate donc bandimo bosambela ka kuna soko zo samba kuna komona kana oloboko nzambe te na kangi yango en tant que voulous na kata mboka o ngamu na kangi yango nazo bango na entendo ike donc yango na biso bino soki bozali ko kwa na assemblée provinciale wana bolongola elikia assemblée wana et ali vomi assemblée ya ntingi et ça là comme contrôle d'abord on a le bon contrôle parlementaire existe kate soko meki yemoko Ngobila ko intimider yo akobiso yo ngosani au niveau point ya lobby donc moto abandé ko bundela peuple yali moto bango ba combattre ki ndeko Mukebai. Qu'est-ce qui se passe dans le reste voilà qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôtel de ville avec député nationaux et Kozulu ba député national Kinshasa andeo ba député provincial à Kinshasa ne bazo sa lelo côté ba député national bino boyeba ki bofotaki à Kinshasa ba ke ko tambola tango ba inondation salama ki ba tamboli ba ko ya wa gouverneur vice gouverneur apesi bango misolo ba bundi pona goyele la misolo entre temps ba tiki ba kino ba sani balala dibanda pona misolo ngo kombe $10,000 ba pesi bango mbonga transport bokabola mosusu azui 3,000 mosusu 500 mosusu boye basali nini bayokani te et puis makambo yango eyali na compétence ya bango te Kinshasa yali na assemblée provinciale ata ko assemblée provinciale yango ekufa ke Ngobila boma yango
mais est-ce que makambo il faut bango ba nationaux ba initiative à modèle wana soki ali ke koluka misolo ya bango te. Et puis na koyebisa ba beda choix uti ko pesa ba journaliste $1000 na moto na 10 cartons soso na 5 sacs à l'eau so ali na la source suis pona nini alingi te ba interpeller makambo 45 millions de dollars o ali nango nyongo ya Kinshasa. Merci c'est ce que le mot de la fin. Na repose mot de la fin. Guy Poutou. Président honoraire le sénateur Avi Kabila na Tchang pendant quelques secondes. Voilà. Qui nous moni. Si que débat ici, Kabila président honoraire a dit 18 ans pouvoir bolba ka sala lo comme côté. Mazo le kanaye, azo kende ba réunion na azo kena otinda kunaye, azo le kané tande ba kina ba so landai. Ça c'est une leçon. Tende kozulu ali leçon te. De kozulu et ali leçon te Kabila ali na leçon moka ko pesa bisote. Soki ali ke résultat ou bien bilo ya yezali négatif, peuple congolais nyo suba yebi yango ke toko ko bénéficier na makambo na Kabila te. Mot de la fin nanga na ko yebisa ba kongomani nyonso boy ba être le 31 décembre toko kutana na bino bongo na Yolo Ezo toko sangana wana na avenue Kembe na coin pour na ko remercier Nzambe yaki mokolo yo ngai moko na bino de Kokindomba o monsieur Kabila zwaka décision na nzela la police akolinga ko bomanga na masa balayi que ça maka na Saint Joseph na yibelo kwa motote ba betange botu moto panzana yo zoka tokosala messe action de grâce kuna na bande koto kanisa mokolo Kabila zwaka décision ya ko boma ba martyr ya ko boma ba tomosusu o tokoma ba blessé pona nini poto ndimaka ete to tambola pona koyebise monsieur Kabila ba kongole balingi makile tangate to lingi mapona mime mokolo ngo zwaka décision ya kotangisa makila na biso ba na tondi obotondi et puis meilleur vent na ba kongomani nyonso bali na ngambo est. Merci bande ko batale monsieur Sili toujours un message Kindomba analyse politique oh nous soit lobby et engagé moko et engagé bengai voilà. Serge Kindomba analyse politique au Bosenga Kazonga na plateau yewana zonga na plateau. Merci Nabino, bonne année Nabino aux émissions à Souka ya Sembo pour l'année 2019. Sembo on a rendez-vous na 2020. Bonne année na Sengi Nzambe que 2020 et même Nabino ma pamboli. Merci na Kupar Bola, merci na Maika Mwaka, merci na Samso Ilunga. Merci na mwana muke maele belé kombo nani kombo Joël Pembele merci bobo sanate lundi le 30 biso soto kutana na village Chetemba polo yango yo le kana canal kin $10 et pas y apporter na biso de Gaulle na le blanc ba porter na biso mi balé bokozwa polo au petit $10 ozui boya to bina to mela to sepela pona la 1 il y a émission phare canal kin canal presse ba invitation pe yango yo au l'équipe ba komi kombo na yo ba ko pesa yo rendez-vous lundi le 30 pona la 1 il y a canal presse na Chetemba 90 kwanga na 5 tabaya côté le maplis pilipila kubweta ezala bien mingi boya ba député to pesa no ba invitation ba tuno surtout boya to sepela pona émission yo kangi masolo na République démocratique du Congo to bengi canal presse ezakaka to ko sepela kaka. Merci, rediffusion lobby lundi 11h. Tout de suite, on va la noté. Fait que le Basalagi 0-0, ça lit bien, comme on a 1 point. Mazembe Basalagi 1-1. Ça lit bien, Mazembe a très premier avec 7 points. Dari Kamote Mapembe, Azobet Alelo, pour rediffusion les cas. Azobet Alelo, na Renaissance à Berkam, to croiser, Bamisa Penabiso, Poto Tchad, Enke Mote Mapembe, poids. Botika la malamu, Neto Koutani, na émission Moussa Sembo, na l'an 2020. Ma mission TV, le miroir du monde.